Donc il est compliqué. Pourquoi il y a le monde de spiritualité? Na vie ya mutuluka oyeba kama spiritualité bakosi nango ekokundela yo polo kozala makasi. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Jean chapitre 9, verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus dit en passant un homme avec le sang. Yesu ataki koleka ezaki na mokomoko ya kokufa miso ya kobota. Les disciples lui dirent cette question, Rabbi. Bayekoli na ye batuni ye motuna Il a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec. ezali moto oyo to bakoti na ye basali lisumu mpo ye azala avec. Jésus répondit, ce n'est Yesu azongiseli bango ezali ye te, pas que lui ou ses parents, ezali ye te mpe bakoti na ye te, mais kasi afin que la gloire, l'œuvre de Dieu puisse manifester en lui. ezali mpo ete nkembo na Nzambe emona na kati na ye. Tovali na komona Yesu tobeteli Kristo eyango azali kutu napesi na Nzambe merci oyo apesi mama na biso paster Tiffany Mokwa nzela ya kopesa ngai esika na ye Nzambe apamboloma akombeli makasi ke Nzambe asi motema na yo adi pourquoi que metaki na data lelo mpe na mokula lelo. Je pense que bilobi bisika nyonso bakobenga bino bayambi bino bopambola yango akote na yango na pambola esika oyo eloko nyonso yango kokanga avancement mosala sur le plan spirituel na komolo na komolo enapesi mpela mosala ekende liboso emona makambo ya minene mpe bilaka message nyonso église oyo epase na croix mpe ebikisa bato ekokalika akangolama na kombo na Yesu. E napesi lisusu Nzambe merci à cause ya reconnaissance mama Tiffany asali epai na nga Nzambe asala yo lokola ntango na yo abatoli. Merci mama, nakobanda nanu te soki na remercier oyo azali mobateli sikoyo te. Loba amen. Ya mibale napesi Nzambe merci pour permettre que yo ozala makolo ya mama Tiffany eza esika na yo Nzambe amona yo bapambola. Boye nakoki kozwa nzela ya kopesa message oyo epesi biso mokolo lelo. Alors
thème na biso ezali na tina la cause de la sorcellerie tina kindoki to tina bondoki. Alors aujourd'hui nous sommes na makambo ebele na kati ya mabota. Le plupart les 100% ya mokili oyo te ezokende na makambo oyo ezosimba na ezosimba te yeba te spiritualité eza na 100%. Donc nous avons eu spiritualité, mais à la fin, la vie de la spiritualité vous réclamer. Le bas amen. Amen. Donc, Bible dit pour le en réalité, là, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant. Donc, la carte est en moto et l'eau quoi du poso et ça mon limo, Pepe Mayako ya lekina mouya. La vie sont aujourd'hui pour la serre aujourd'hui pour la serre. Alors, dans la cause, nous sommes dans la cause directement dans la Bible. Jean chapitre 9 verset 1er. Yesu azalaki koleka. Baye koli bakoli mwana mobali moko avandi na balabala. Azoseka mbongo. Bible ke koyebisa biso ke mwana mobali oyo azali moto akotama lolenge wana akufa deja misu. E bayekoli batuni Yesu boye, nani asala lisumu po mwana mobali oyo abima avec? Tango Yesu ayoki bango, Bible mingi nkolo ayebi anoli bango, atali Pierre, atali Jacques, atali Jean. Avant que Yesu va nous répondre bango, selon na komanola na ngai, na yekomala que Yesu azota la Jean, azota la Pierre, lokola batu oyo basala makanisa mabe pa mwana mobali oyo. Mais asuki wana te ayandoli bango selon makanisi na bango. Na koye bisa moke na toko lelo o nyonso bato bakokanisela yo de kotombe juste ete pa na yo. Loba amen. Il y a des gens qui peuvent prophétiser, ils ont prophétisé la vie na yo, mais en réalité ezaka makanisi ne tindia sakola ko ya zo sakola selon mon moto. Mais oya sakola ki pour mon moto nzamba ko sakola selon mon nzambe. Loba amen. Donc dans la vie de l'homme, il y a la marche de l'homme. Il y a aussi l'esprit de l'homme qui prophétise. Non de sa cola que ça voulait m'embouter. Dans la vie, il y a Jean. Ça veut dire Jean. À sa révélation. Soit le mille qui a mouru comme Égypte. Son Pierre, la question de ta tourne à Jésus n'a pas réponse après c'est Simba. Mais pas moi, on va le donner au Simba. Et c'est pour moi qu'on va même. Alors Jésus a talé Pierre. L'époque de Mango, habite Esaïe, selon les Kolobi. Nakanae et ça différent. Et ça n'a pas tout, ça n'a pas beaucoup. Mais Nakamo n'a pas eu, et ça a monté. Réalité de la vérité. Et c'est un mouvement comme ça, amen. Amen. Réalité, c'est sa vérité. Réalité, la comportement, n'a pas problème qu'on a santé. Mais vérité, c'est à noter. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la langage de Dieu. Peut-être qu'en réalité, je vis dans son pays et ça différent dans on a zélaté. Na omana sembela na mote na omana yebite eza réalité na kute nango mais eza vérité te konza ba komisela na zo bisa mo keta na vérité konza ba komisela yo o nyonso ko kutana na mona vie eza na ba réalité na konza na mbongo réalité na koma na famille mo eza ba difficulté réalité na kokutana na problème na zali moyen pour sa solution mais
kosa na te bisika mutasuka kaisa bisika nzamba bani. Amen. Réalité ça qui va dans mon balance avec. Et ça réalité à côté d'un mot. Apportani avec. Mais pas y est pour le batoni avec les olaïers. Et ça papa. Oh ça maman. Tout le monde a ça les sous. Pour moi dans mon balance au tamafe. Jésus a à répondre facilement. Abi, déjà été. Faut canceller ma vie. Et ça peut pas va monter. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est nous pouvons le donner. Le problème ici est ça. Donc ma personne quand ça est ça y est. Bon, et ça il n'est pas ça dans la carte de maman. On voit que ça n'a pas de ça vraiment qui bloque. Donc maman ça n'a servi. Ça la réalité spiritualité. Donc maman me mise bando qui va dire ça quand moi na sana katali kumusa mama yeba. Sur les natuna. Et l'autre nyonso ça la kana rôle spiritualité. Il faut être dans le mode de pas de péché monter la pour salama. Toi sur ma casse. Sur moi la cause andena katali kuma mama. Moi, na bota qui nous pourtant maman ça nous quitter. Et ce soit pourtant la réalité. Et tant que pasteur, na pourtant beaucoup de réalités dans la matière de défense. Moi, na bota qui nous quitte, mais maman ça nous quitter. C'est ça la cause. La cause de la sorcellerie. Donc, il nous quitte, et ça compliqué. Pourquoi? Et ça le monde de spiritualité. Na vie à Moutoulouka, on y est pas. Oye bakabe spiritualité bakos nango ekokundela yo polo kozama kasi. Loba amen. Bakuyo so balonga na molimo bakenda liboso. So longa na molimo te si mate. Ato sali nyonso le spiritualité réclamé yo. Yesu alisi bango selon makanti na bino. Na molo kola bozo kantale aki tokina libo. Mais ça le et ça y est. Et ça peut maman aider. Et ça peut papa aider. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Même comme ça, vous pouvez pas le nom soyez. C'est pour la gloire de Dieu. Nous, vous avez arrangé à ma moté. Nous avez arrangé à ma quantité à ma moté. Vous avez arrangé à la marche à ma moté. Mais vous avez la marche à l'ensemble. Ça veut dire que nous soyons et ça pour la gloire de Dieu. Donc si je passe comme ça, c'est la gloire de Dieu. Attends ma parole, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a pas comme c'est pour la gloire de Dieu. Papa, quand les voix, quand ils vont terminer, c'est pour la gloire de Dieu. Papa, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a un moment où on entend que tu vas être pour Malini, mais tu vas pas pour ta Malini. Comme ça, tu vas pour ta Malini, je peux faire des choses avec Dieu. Est-ce que les gens m'ont dit amen? Est-ce que ça nous trouve à ça pour l'ensemble? Donc, comment vous avez ce n'est pas des sorciers. Comment ça va nous qui va pas d'awana? Maintenant, il y a quelqu'un qui n'a pas et ça de l'autre côté, parce qu'à toi, il y a la gloire de Dieu. Et même ça nous parle de la gloire de Dieu. Ça va qui nous a famille là. Et ça va maman là. Mais pour l'instant, mesdames, ça y a monté. Maintenant, n'attendez pas selon la volonté de Dieu. Sois béni à cause de la gloire de Dieu. Dieu soit tellement mon bali. On peut m'entailler. Surtout prier en poussant. On peut y avoir poussant à péper. Il faut la monter. On a ça dans la vie au botama. On a encore un manière il y a aussi des choses comme ça. Parce que nous parce que quelque part, malédiction, et ça le coup la lèpre. Le présent malade mosa contagieuse. Nous doit famille, nous doit faire lèpre. Attention, ce que c'est mieux pour sur lèpre. Et ça nous doit la malédiction. Nous doit la malédiction, grâce à tout ce qui est donc, soit côté de Bisika, les communes montent.
tant na komi awa na sali loko moko eza na alliance biblique bilobi bisika bomi atepambwami esika babiambi bino kopambola place wana lorsque nakoti na banino nikopambola na banino nikopesa nzela na esika eza malamu parce que siko ndebengisi ngai loba amen ezaka moto ntango azali awa babenga nga soki azali telenge na ya te etiko mpe soki ye te ezala boye te chaque chose ezaka moto ntango ataka planifier place donc na bane mama tu fali pambola loba amen soyez bénis donc nazoloba mama tu fali pambola mazali bato nyonso baza na se ya ema oyo bapambola soyez bénis encore Dieu dit que ça peut faire mon père s'offrir la vie par moment pour une femme pour les offrir nana mnoko nana linga ko pamula batu donc so linga elle pas monter nana olingisango parce que la vie sont na mutolo belo malamu sepela parce que dans le malamu ezala ko préparer ma mère mais dans ma vie non na kotina message moko alo babolamu au compter ya on va le baki ya monga le na ko compter maluba yoso ba mba baki pona yo tika za la modi eza la condamné eza la bloqué eza la mille sans de paix. Est-ce que tout le monde va bien? Ça parle la pambola yo. Nous tu n'as pas moi pas na yo et que ça le côté parce que ça va cause mon côté inutile. Va cause ça inutile. Mais ça sans effet. Il faut pour nous ça carrément. Non seulement dépend de la pouvoir la parole. L'autre colatalier. Maman pas l'oubli. Et ça a été. Et ça papa va monter. Ah Jésus. Tant que tu vas quand tu vas maman va vous en comme dans salaka pour moi ni pas les tikalaka. Babilo papa kosa mambo mama bana ya mo azo réclamer moi la mobalo na libuma ni manali suma ya kozala aveugle. Frère na ko bisayo. Ata mama bino atikala na nyumba bala avant to yobotama. Ya mo kozala dina malédiction la hote. Parce que si tu n'as pas de joie parole, ce que tu as on a fait dans le haut condamnant. Parce que incapacité à papa n'a dit non, dans la souffrance, il y a la cause à malédiction famille. Est-ce que vous m'avez amen? La cause de la cause à sorcellerie. Il faut que Simba Babylone soit Simba. Oui, qu'il y a un problème. Oui, qu'il y a un lien pour combattre le vie. Oui, il peut s'accandoquer là. Il peut s'accandoquer. C'est pour moi ça. Et nous, comme nous, c'est la condamnation, il y a signe en malédiction, il y a signe en sorcellerie. Le lot est en train de parler. Crois seulement que le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Et c'est pour moi ça, amen. Nous allons nous sortir la scène à Bomone. À scène à Bomone, puis Bomone est libéré. À cause, il y a hier, cause à Bomone est libéré. Alors, il y a cause à la vie, nous disons qu'à mon kiri. Donc, quand je parle, il est là. Azanayo, avoko ya zakinayo. Yaona bike nyonso zomona eloko moko te ya mabeko sami panayo parce oza kosa malédiction te. Bakolo bela nyonso meloza kosa malédiction te. Yambe za réponse à Pierre. Donc ce cas Yesu a confirmé que eza tata amo. Maboko Pierre ngalo bomoni. Atata moko balukira ba problème na vie. Frère na koné bisayo papa na za innocent problème na yo. Maman nous pas cause la innocent problème na yo. Mais ça n'est pas à cause de problème à vie à mon tour. Et ça va comme tout ça na kela bango. Papa nous kakengo na ye. Papa nous kakengo na ye. Ça dit pas na vie va kasoki na lu kantam. Non lu kantam mete pour bango kibasa. Non lu kantam mete pour passer ça. Non lu kantam mete pour nazana ndala. Non lu kantam mete pas yanda mapambolanga. Mais na sale kantam pour na bindama. Na sale là. Dites amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être ils savent Dieu à cause que le Seigneur a pambolé. Non, moi j'ai servi Dieu à cause qu'il a fait un ama. Tala. Même ça me tombe. Ce qui t'a qu'on a bino. Et ça n'a pas si. Et ça t'a qu'on a bino. À cause ça, ils ont sauté dans le moulamoté. Au chacun peut histoire de la famille dans l'hôtel. Son moyen va pas rappeler. Et on va t'aller qui je suis. Oh. Il y a un peu de
likolo mais osama na mani osape mwana chose etatala pe mosali mabaya mais Yesu alisi bango mokonzi na zote eza na tata wana te eza na tata moko aza na likolo loba amen oyo bino komona ke mwana moto akomata pa kovanda loboko ya mobali ya tata makambo na zombe kosalama na nsima mwa ntango bino bokoboya ngai loba amen frère sache bien baye kotuna Jésus papi oza mwana nzambe réponse simple olobi yango oza mwana nzambe olobi yango mais oza mwana mama. L'homme de la parole, il faut défendre la parole. Biso toza volonté à batute. Na kobi manana na famille wana. Basale la kibango. Basala canal pour manaya. Mais nazana mokili. Mais nazaya mokilité. Nazana nga congolais. Mais na kati na nga nazana makila ba congolais te. Yango so condamné ba congolais, condamné ba monde sofunga. Nazaya ba moté. Le bas amen. Ate sana bilo musoko boya me ekosenga yo. Isenga mwana mobali batuna yazana. Tatali mamani. Focus na bamote izo porter si mwana wa monate. Yesu parle fort. Et ça fait problème était. Dans la psychose. Aujourd'hui na ka question. Mais pour trouver sa solution. Na ko peso réponse, mais na peso solution c'est différent. Et ça, nous pouvons poser la question à eux, après ça, la réponse, après ça, la solution. Maintenant, quand tu poses les questions, il ne donne pas seulement la réponse, mais donne la solution. Moi, j'aime aujourd'hui que mon domoko, ça m'a fait ça et à l'autre, mais aïe, à l'autre, le bas, amen. Ndeka ya nola qui n'a pas gagné, aujourd'hui, n'a pas mal, ça aïe, à l'autre, nous tout moko, à personne répond, parce qu'elle n'a pas répondre, et ça n'a pas l'autre côté, mais n'a pas besoin de solution. Maman, je suis à côté de la matière à solution. Là, ça m'a dit beaucoup de l'eau pour la côté de la matière à solution pour la vie. Donc, il y a quelque chose qui est à répondre maintenant. Et ça, l'homme, il te parlait de l'homme, il va ça sali. Et ça, il y a moli, et ça, il y a pessi. Et c'est pour vous qui m'a dit, on va aller solution. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a pas de solution à comme on a Jésus. Vous avez dit pour moi, il va te dire pour moi le longole. Ce qui est dans le colère à coyer. Au bima a beaucoup de colère dans sa cao. Mais il n'y a pas de fois quand il a gardé le tout qui était. Si qu'elle a vraiment chose au cœur de la moutou, nous pas que la moutou qui est de l'homme là. Attends le bien à mon colère, pas beaucoup de temps à plus de d'ailleurs, mais pas beaucoup de temps à plus moutou ya colère. La vie c'est moutou mon côté quand ça m'a dit nous sommes moutou à colère qui nous n'a pas beaucoup. Ah non non merci de ça yo. Ngana tinda bamote bakota ikiri wana. Ngana tinda bamote bakirogolia la commission. Ngapena kota saba makele mate. Ngana bena matapoda zela nzambe. Ono foda okazo ya danger ya shite. Ngana ministère oyo komene kokuleya. Ça je déclare comme le nom de Dieu. Je sais que les lèvres de Dieu vous disent ça. Mais il y a pas beaucoup de gens qui vous disent ça. Vous allez entendre. Asuba kalendela. Jinata kokuka na kodiembika. Akokufa na kodiembika. Pe kodiembika na bakoboya mutu adiembika epa memangam. Ye moko akomidiembika. Pour l'état pour condamner mutu te. Nalisa mutu moko wala to kundisa yo. Mwana yeta na maboko na ye moko. Ça c'est la